Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, bonjour, bonsoir, cela, ça dépendra de l'ère OAP aujourd'hui Baku, ya kolanda biso, na mokolelo vidéo na biso OAP toujours na cadre, ya construction OAP to la Sarabino, tous les jours na cadre Fantastique Info, télévision, l'inka ni meseze firin, na domaine ya construction, le mon équipe, mobimba, OAP, imbazo kokoba toujours, na ba travaux, na etali bongo, na côté ya construction na mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà, mais ces effets bokoloba ete awa tozali bongo wapi, tozwami bongo toujours na ville province de Kinshasa, la capitale, et puis na kati ya commune ya Nzele, na quartier Kindobo, derrière la mausolée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Eloko nini ememelisaki biso awa, bon eloko ememelisaki biso awa na kati na esika ezalaki bongo na parcelle ya mama na biso, tokotanga nkombo te bisika ezali bacoup de chapeau ya trop, na oyo apesaki biso confiance ndenge amesana kopesa biso, na oyo ape na koya kosalela oyo babengi bongo ba L na 4 coins na concession to pe na parcelle na ye oyo ezwami pe ezali bongo la superficie ya 20 mètres sur 40, double parcelle toloba en fait, et OAP toyaki mpona kosala bongo ba délimitation, kasi ba délimitation yango bokoloba ete boni ezwi biso ba bloc ebele boye, kotala ete ezali délimitation OAP kosuka kaka na délimitation boye te, ekozala bongo continuel et de façon lobby bayeba kozala continuité ya oyo babengi bongo ya fondation ya clôture na biso soki balingi esalama, soki ezala biso moko tokoyeba kosala yango ezodépendre. Voilà pourquoi tosalaki bongo oyo babengi bongo traçage. Première chose tosalaki traçage, bao bozomona bien, bozomona chaise na biso yango tosalaki chaise na bachevron, tozwaki tozwa ficelle, tobeti base te tozwi mesure exacte ya concession to pe ya parcelle na biso oyo ya 20 sur 40, bozomona la distance na mosika ti kuna, soki botie singa bokomona etombe exact. Ezali ba délimitation te oyo tosalaka ye, tosali bongo c'est important kosala traçage, et c'est important kosala babengi bongo ba chaise na biso pour vivre ficelle eleka correctement. Mais kasi oyo tosalaki yango de façon que lobi continuité ya ba oyo tali bongo ya fondation na biso ekosalama na na facilité nyonso soki balingi basala continuité. Voilà pourquoi cette raison alingaki bongo ezala te kana lobi to pikolo susu babweki mpona kosala babengi bo fondation ya clôture, yango tolukaki te tosala oyo babengi bongo ba L ya fondation vraiment ya clôture, et pour vi lobi tomeka kokata yango, tomeka kolonga yango lisusu te, et puis esengaki ete soki kokula yango ezodépend na bango moko, mais kokula eza pe important te parce que lobi continuité kosala moko kokula yango directement ensemble. Et kotala ete ekoteli biso ba place mosusu okomona ete pourquoi ekoti ba 4 rangées 3 rangées ezotala, ça dépend ya parcelle pa ewapi tosili na kozwama. Awa bokotuna ete pourquoi bosali L, tosali L, tosali T na forme ya T parce que eza des parcelles, c'est bozomona bien na bilili ezali bongo des parcelles, eza ye moko c'est le choix na ye alingaki bongo, parce que lobi on sait jamais, parce que akoki même côté ka une autre partie, le reste etikali peut-être ye yango moni ke tosalaki yango na genre ya T, et lobi ezala ebima lokwa des parcelles nde bozomona na miso. Voilà pourquoi yango tosisi travaux na biso ebandaki lobi kino lelo nde mosala esili. Okotuna ete message efferent est-ce que otielaki biso oyo babengi bongo semelle de propriété, semelle de propriété ekotaki bongo ya 7 cm oyo tokulaki na se, totisaki KS béton armé yango tosalelaki na se, epuis na oyo etali likambo ya ba bloc ebele mpona korépondre bino terrain ezali bongo accidenté,
eza ba partie mosusu bozomona na bilili ezali mwa pente partie mosusu ya mwa likolo. Alors c'est notre fondation nde tokokende nango eza biso moko nde toyebi nde tosali chaise na biso tobeteli chaise na biso toyebi ndenge nini fondation ekokende. Eza te ke normalement nyonso partout nyonso ekeka ba 4 blocs ekoluki consommer mwa ebele. Awa tozali bon na niveau ya balabala. Voilà niveau ya balabala epai wapi tozali oyo toza na ngambo ya droite balabala na kati ya gauche nde papi parcelle ezwami. Bokoloba ete me 16 firin boye coûter combien ko coûter zo dépend na bino et puis zo dépend sur na parcelle epai wapi concession na yo ezali. Soki olingi biso mpe parcelle na yo ezali soki olingi to meka kosalela yo tosengi na bino. Premièrement tosengaka descente de terrain oyo ezwaka bongo na $50 ojouaka bongo rôle ya ba transport de déplacement na biso tokiti si wana na terrain tozwi ba mesure totali loleka terrain ezali totali pe étude ya sol expertise makambo nyonso ebo etali bongo concernant ba transport ba matériel biloko koyeba kote ozali mai eza facile to pe mai eza un peu difficile mpona kozwela yango ezo dépendre nyonso wana va kopesa devis en général. Voilà, monsieur Zéphirin azalaki bongo ye moko te mbote papa. Mbote papa nanga Zéphirin. Kombo ni papa na biso bala ndeba zo mona. Ngai papa Arsène nazali nde mobateli ya mama Nobel. Mobateli ya mama Nobel. Voilà. Tomoni wana futa kimpa vita papa mama kimfa fumu kimbango. Ozali moko ya bankoko. Ngai penza motema kimia papa, motema kimia. On dirait que loko moko babongisaka ke yonde vraiment ingénieur oyo otika la kaboy. En tout cas na yebite soki mama azwaka yo wapi na yeba na ngate. Esengo oyo tika la kaka boye ma Nobel. En tout cas mokolo tika ka papa oyo eza lokola nga na limwe na mokilo oyo. Sala malamu. Bien quand même. Musala malamu ma Nobel nzamba simba yo mama na ngai papa Zéphirin to balani lokola mwasi na mobali esengo toni sani toloba ete yo dérangement kozala te dérangement moko eza nango te mama na ngai eza esengo mingi simba ye kaka banda oyebaka ye ti suka na ndenge natali musala eloko kodisikite eza lisusu te mama simba ye ka loboko moko esengo etikala kaka boye natali musala ya atinde ba image ngai pe bisiko vandisanga oyanga pe zoya wana ya ye muto tindelaki nga bandali nzaka ti suki epese sengo eloko moko etengami eza te batela ye simba ye natindo bambote ebele na kombo kaka ya papa Zéphirin batela ye mama etikala ya fantastique info bazotuna papa na biso Nkoko Arsène na oyo etali likambo ya fondation to pe ya ba el na biso oza sir lobi soki basala continuité et yo mutu oza sur place ando otalaka bachanteur batebele baza pembeni awa oza si mbebe kozwama te. Bon eloko ya ntina na ok eloko atia na koki koloba avant tosala fondation oyo toverifie nanu bafondation ya bato ya koto ebele totali bamisusu baotya mwa 2 briques na se bamisusu mwa 1 brique ebetami parce que bamisusu basalaka boye sain pourtant tia singa sa traçage eloko moko te bamiri ya kotengama me totali mosala oyo mpe na se semaine popete bamisusu batia semaine kutu na se bamisusu eza nango te me oyo faso ekei kotala ke mosala ebongaka boye mpo lobilobi mituka ekoleka ekokoma balabala bon suka nango fondation oyo basali ekotika likolo tango bambula ezobanda mire ekokweya mabe eza ya mason oyo asali mosala malamu te me lokola papa Zéphirin azokotisa 3 briques na se après donc 4e brique 5e brique 2 briques na se bolimbisi mama 2 briques na se 2 briques eza libanda après 3 encore ebakisami omoni ke no fondation normale pour mako protéger mire ya lupango po eza na batan nzela ekotimona kotimoma wana suka nango soki neti ke maso asali musala malamu te suka ya mire kokendo suka wapi ekobeba ekosuka nde ekufa yango omoni papa Zéphirin eloko asali mason ebongaka nde boye mama oyebi kopona oyebi fine ya musala oyebi nde kozwa bato oyebi pe nzamba pona yo banda kala kotika papa Zéphirin te simba papa Zéphirin baninga na yo bazala na sima na yo basimba papa Zéphirin kaka boye musala ezala malamu na kombo ya papa Zéphirin nanga mobateli na yo papa Arsène Nsai entima kumbundu
Kimia. Mukimon Koko. Voilà, il y a Fantastique Info télévision, ils allaient pour la publicité, mais qu'est-ce qu'on a côté Sabino Linka ni qui sale les autres salama. Parce que ceux qui de l'accident, bah vidéo, ming bah côté mususu. Il y a des fois net, c'est ndako bozomo na face wana. Les amants quoi et bah diaspora. Nazo critiquer vraiment te mais kasi zo sala passe pe ma dali moko ba diaspora. Owapi atina mbongo na famille. Mais kasi tala musala basali surtout to poussa na pembeni wana passe pe ma. Ekosala vraiment pasi ezozala moko ya bacritique tozocritique te me kasi bandeko oyo wapi bazoluka moye ya koede population ya koede bandeko nyonso bazali bana ya mboka tolukaka moye kosala bango mosala olenge kana esengeli parce que mbongo ezali pasi po to ezali bipai wapi mbongo eutaka na makasa te likolo ya nzete te ekweya balokota mpo ke batindela biso voilà ezali mongo maloba mese Zéphirin oyo wapi azobeta se te na baoyo wapi bazalaka trop souvent na oyo etali bongo na négligence to mpe na badoute na Fantastique Info télévision bomeka mpe kocontacte biso kopesa biso confiance toza na besoin bapartenaire toza na besoin oyo etali bongo oza na pib na yo oza na besoin promotion eloko moko eleka andikaka Fantastique Info télévision contacte numéro ezali wana affiché je crois bien kozala jamais déçu et numéro que vous allez afficher sur ligne numéro na yomoko vous allez retour na yomoko direct pour que vous allez jamais déçu donc comme moyen ko kisela yo ba posa ba besoin ya ozana ngo bosenga voilà papa na biso ba na Fantastique Info balimba loba ete na hôtel bongo likambo ba confiance pourquoi bino ba congolais et le grand-père Nzibila lobaka et puis la maman grand Gilles depuis village Bonnier bazana biso pourquoi les Congolais bozozala toujours mutema moto elode ndeko na yo na koyeba na kosalela ye musala ya malamu ntango atindeli yo mbongo ezouta musika na malilo bazosufrir na yango yo ozozwa mbongo tina kati libenga na yo c'est important tenir compte ya kosalela moninga musala so spe service oyo atindaki osalela. Merci mingi papa Jeffrey ingénieur mobali makasi maçon ya compétition. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.